Bandeko bana ya Kinshasa, bana ya Mbandaka. Esika na oti mundela bosa na rapoto te, bana mokili mobozola nanga prophète du peuple mikolo ebele bomonga na kata betano mikete. Bato mingi batuni akei wapi bakangi ye, bakanganga na salini. Bakangela na nini ponga za sentinelle. Ézéchiel 33 verset 7. Nazali de vérité si vérité. Nazalaki te nazalaki na conseil des ministres ya gouvernement ya ba gouverneur oyo salemaki na Mbandaka. Et puis république mobimba depuis chef de l'état, premier ministre, ministre d'état, ministre, gouverneur presque Qatar et kotaki na Mbandaka et pas ya excellence gouverneur Bobo vidéo les grands chocolilo prêtre de prêtre na moi na miso de gona bondela pour inspiration na kikende tata natiki Mbandaka na boko na yo mboko nga na botam mundela bosa na rapoto te pambola bango pambola gouverneur Bobo vidéo les grands chocolilo pambola pe Kester le jeune Kester député provincial ya ville ya Mbandaka oyo tobengi Eric mwana ya gouverneur kolo apambola bango totiki Congo démocratique na maboko na yo totiki pe mapinga na biso maboko na yo ba diaspora nyonso bazali kotia miso mpo na mboka oyo na maboko na yo totali mpe bao bazobunda bituma na mboka na yo batela sunga soki yo bateli te moto akozobatela azali pango kolo tozokɔta na nie ya sika eza na ya paix ya prospère pe élévation nzambe epesa lisusu mbula ebele lisusu oyo tomona bonere ya kati ya mboka banda na biso mpo sukisa na biso na kombo na tata mpe na mwana na molimo santu amen. Bandeko balingami na kolo lelo nazoloba vérité lokola Jean 14 verset 6 je suis le chemin la vie et la vérité. Vérité ezali bana ya Nzambe. Mensonge lokuta bato ya poloso ezali Jean 8:44. Le père de mensonge c'est le diable. Vraiment nakaki Mbandaka na sango après 25 ans kotika Mbandaka avec 1000 critiques otoyoki Mobutu aloba bandoki basilité bandoki mike babi pour déstabiliser ba morale ya bana ya Mbandaka baza partout dans le monde bolanda ngai témoin na bino kile émission na koloba vérité c'est rien que la vérité so na moni makambe simbité na be simbité Mbandaka zo évoluer te et évoluer te Mbandaka ekufa na koloba ekufa pour voir la télévision na bino mitema malili prophète du peuple azali koloba prophète du peuple boyo kakawana azali chef spirituel azali ba prophète anzela boyo kaka yango te sima na nga ata ba 10-15 pasteurs bazo gérer bango toto na communauté mobimba mais nzambe apesi ngolo na kamba bango soki nazo telema lelo na bitumba oyo po ete tolingi mboka na so telema Équateur et telema liboso na bana kasaka les prophètes les plus reculés les prophètes les plus reculés ezali Mbandaka tokosala mbala mais eloko na kota na Mbandaka ndeko na nga bokoyoka na kati émission na kobanda liboso discours à chef de l'état conseil des ministres tosali boyoka vérité peza mawa na bino Mbandaka ezalaka po ya bino bamongo te na bikonda Mbandaka bangombe bazana lokele bazawana mabinja bazawana bamongo bazawana ah bapigme bazawana bikole ebele zawana bakutu bazawana mais mongo bozwa kwa Mbandaka bozwa kona otage na bino te et puis on a dit il n'y a pas grand Équateur Équateur eza moko ezali Mbandaka au vidéo gouverneur Bobo les grands chocolilo nde mokonzi olinga te tali yo naza moto na Nzambe je jure devant Dieu je vais dire la vérité rien que la vérité tozali na conseil des ministres ya ba gouverneur wana nga conseil des gouverneurs wana ezali na conseil des ministres mokonzi ya mboka kitaki est-ce que Félix Tshisekedi na Mbandaka sous autorité ya mwana mboka oyo tobengi
le gouverneur, Excellence Bobo, Fimbo ya Bakanza, vidéo, les grands chocolino. Est-ce que Simba Kite? Pour moi, il a fait 6 provinces, le province le plus têtu, c'est quoi? Province, attends, tu dis pas, moi, il m'a cassé le cabane. Poussé na miso. Again et ton dakuna. Loyenge na loyenge. Bayo kaka mutu te. So mo moto bandimi moto wana e ba été makambe vana. Na conseil des ministres et puis conseil des ministres, conseil va gouverneur. Na monaki chef de l'état ayaki. Mais grâce na makasi il y a vidéo. Grâce na ndenge peuple elingi ye apesaki mot d'ordre ki mbandaka ekoyaki video akwesaki mbandaka akei wana o bayembaki Félix Tshisekedi. Moi-même j'étais dans la délégation akendaki kokola témoin. Est-ce que bakoyemba Félix Tshisekedi? Est-ce que vidéo tata mapasa Fimbo Bakanza le grand chocolilo est-ce que akokoka Qatar ekoyaki na mbandaka? Qatar boka Qatar ekoyaki na mbandaka? Est-ce que ndenge toyaki a plus de 20 000 personnes? Est-ce que vidéo Fimbo ya Bakanza le grand chocolilo est-ce que maîtriser la situation? Ndeko nanga soki nzambe aponi moto ba Moïse bazali belé na mokili ezaka Moïse oya bimisaki bana Israël akata bombu te. Ba Moïse mosusu bazali ndeko tokomaki na mbandaka avec ba délégation on n'a jamais vu pouvoir mombezaki na mbandaka tous les généraux premier ministre bato tout boyo kaka bazalaki wana mais nzambe apesaki excellence Bobo Mayele moyen sagesse a logé bango apesi mituka avance motel de luxe ngai kutu nakana kolala na 2h du matin. Ah, moto na nzambe na bi excellence au vandi bana na bi motel nyonso toni na kata mbandaka a créé na bolingo atake papa. Ça je te dis la vérité. Ah, akola lisangai nande kolanga éditeur OJR Boto Esca de luxe et na remercier honorable questeur député provincial jeune penamiso Eric Boloko les jeunes moi zole Eric quoi mon songo asanga kiliko imene ya mara bandaka Eric olekisa Eric olekisa donc tel père tel fils otala ozui motema ya papa no ya bolimo nakasa Eric yango to mokolo mandefe kita kwa ntaba mobali mais na côté un petit on le conduit avec beaucoup de sagesse kolo apambola Eric Moïse atambolaki na yaya na yaro Miriam yaya na Moïse aki mwana suka basutaki mission Moïse so otuzne papa na yo tika nzambe apambola yo na Genèse chapitre 12 verset 3 kende liboso umela et puis tu as pression comme ta député ou comme ministre awa na mboko ya biso national na okota de siko nzambe zo loko gouverneur abeti dada calme gouverneur abeti vidéo abeti mbela bobo vidéo c'est bobo boloko auto bengi vidéo peut to bengi les grands chocolilo mbandaka tombe bayambi président c'est là na mona kinga moete ana kokerante tozela 2028 hein mais 2023 la bosse moi nzambe c'est que moi j'ai vu mbandaka la province ya suka ya teti endimi Tshisekedi Tshilombo hein d'ailleurs boye ba rappel gouverneur bo bazani de pes alors ni de pes hein on a mona que c'est grave et puis na ba Gentini Ngobila mbaka akiti na kata terrain ezalaki suka 3 stars bazalaki na mbandaka c'est le président Tshisekedi Bobo Boloko et na kati pe na Gentini Ngobila kolo apambola bino elekaki kitoko bakei na conseil des gouverneurs bokei na critique ndeko na ngai Exode 20 verset 16 tu ne porteras pas de faux témoins, je vais te reprocher.
bino moko lobi bobo atanga te merci bobo ayebi koloba français te merci bobo ayebi kokoma te merci nga natuni bino motuna université nini école primaire nini yesu atanga yesu alakisa ayebisa biso moninga na ye ekole nani boyebisaka classe nini moïse atanga papier nini moïse azalaki na yango Salomon dans ma petite sagesse, science, intelligence. Bon, c'est la classe Salomon atangaki. L'intelligence, la sagesse, la science. Et où tu as battu sabinoté. Et où tu as quelqu'un content d'attirer la carte à montre. On a une bibliothèque indomptable, un bandara mité mamabé. Bobo atangate, Bobo a dit qu'on commentait. Mais si on a la tournée, Bobo atangate. Ayebi ko komate ayebi français ni na conseil des ministres motafuna ngo bobo français ni alobaki na monoko ni alobaki lingala est-ce que alobaki lingala ou bien alobaki mongo ngala baki excellence bobo alobaki na français ya kitoko sans faute et parmi ba gouverner nyonso alobaki na français pona nini ndeko na bino so bazana esika to soutenir yi. Pourquoi tous la race à Caïn, ce que dit la Bible, c'est trop clair. Et le bien Nabiso, dans Jean 3, verset 12, ne ressemblait pas à Caïn. Azaki moté mamabé. Frère, soeur, tu comme un meeting. Les messages, c'est là vos familles. Bino, 13 députés au Bolongwa. Lokola bino bolongwe bako tia gouverneur bobo panzi likolo bozo na posa ya ko développer mandaka te bino bozala ki wana ba gouverneur combien de gouverneur ba le ki wana gouverneur ni sali mosala lokola vidéo ngai 25 ans na tika kaka building esika mo salaka na tika ndaka de étage te na 25 ans tozaki na mbandaka tozaki na sidima bana mbandaka bayebi yango so reste na eleki tututututututu mwa mamina misato bobimi nango na 18h na 21h pipi mbandaka molili tu ngai na botami na mbandaka na koyi na mbandaka potera bobo ye atie éclairage mbandaka mobimba bandeko na nga ata vous-même mbandaka zali éclairé pe balampe la pandere bwe natika ikudo ya ibosomi ya sayam bobo yeyi atie ba goudron partout ndako ezali kobota mabetage lokola mayebo ekomi ville moderne mbula monene betelaki na kati ya mandaka na mone sekata ozingite c'est sous le pouvoir des bobos. Les vidéos. Bino na gouvernement boye na bakuluna. Bakuluna bakoti ko zokisa ka bato. Ukata bato bafumangani na bango. Bobo aye ya neutraliser yango nyonso na politique na ye. Ngai na tamulaki na Kolongwa ville ko ke hotel nga nazalaki 2h du matin. Na 4 téléphones, na biloko, na ba caméra, na yoki ata sunanzela te. C'est non ma félicité. Pour Nanine dans Jean 3, 1 Jean 3, verset 19, 13. Bino bato balongola bino mbanda bozana musuna pouvoir lelo. Bo pesa ka ba mayele mabe ya pelengendu na ba traite parlementaire. Po ba ko détruire mbanda ka tango ko kaite. Bo tika ba kisi. Et là on a coûté na bino ba kisi. Entourage à gouverneur Bobo Boloko vidéo les grands chocolats ce sont des pasteurs ça que moi j'ai il y a autour des pasteurs il y a des pasteurs comme na mbandaka bobetinga kara mawana bino hein bobetinga kara hein mawana bino ngala ndeko na bino so prophète boy binge fate na ko indela ko lukange fa na moni bino na comprendre bino te. Et avant bimana qui intercession ndako na
intercession, moi-même j'ai écouté, bazo bon de la appelle ça sagesse d'intelligence. Et moi quelqu'un a bêti français, a bêti sagesse et Nzambe a salué comme ça. Et ça 55 chercher l'internet là il se trouve. Botika bakisi. On vous demande à bien aux années sans se faire na mbandaka au nom de Jésus. Bon ouais que moi on a fondé devant président. Tout ça la démocratie. Yo zo va tirer bino kura qui ça kura ça président bana na kisa ça kura ya kisa ça oh mai comment kake ana kisa ça na mai couleur ah mais bon gouverneur zo sala bobo zo sala nyoso atia bino na standing moko ezali mawa oyebi proverbe 26 verset 3 comme le monde sauveur la malédiction sans cause ni sans effet. Président était toujours pour son gouverneur, il représente le gouverneur. Pour l'information, dans le meeting ici, le président a la résidence na 22 heures, a bimi, a sali tout le Mbandaka, Mobimba. Ok, 100%. Ataba inaka motondengeni. Motonga sala kandengeni. Ngala mbana na tiki ndaba etage ngal. Na mbana na tiki éclairage public, na tiki amote. Hein? So courant basanga snere comme na mbanda na zongi na mbanda. So Kabila zongi président ngana zongi na mbanda na réfugié na ko pas gouvernement bobo. Na bana ya ba mpoka, na ba mipute, na nganja na bangando. Pona kuti bango ebele. Na zongi na kuna. Ela ko sala kisasa na habité. Hein? Ville moderne propre na moni salité na nzela te na mbandaka. Basala ka ndengi ni. Les journalistes muso baso yawa. Mbandaka nzela zate ndeko na ngai to banga nzambe. Somme 11 verset 11. La crainte de Dieu to banga nzambe. Mbandaka so nzela zate. Hein? Pas goudron minene ba office de sala minene na propriété. Hein? To tika ba fausse information sur les journalistes. Nzambe azolinga yango te. Proverbe 15 verset 3. Les yeux de l'Éternel tous les regardent bien les mal. Mbandaka la ville moderne. Excellence Bobo, merci. Aucun gouverneur le cas Mbandaka miibi a pamba. A miibi a papa terrain na bino aucun gouverneur oya le cas Mbandaka oya sala lokola gouverneur Bobo azali azali. Mais président c'est ndimi. Bino ba kisi. Banini tout. Il n'y a pas grand Équateur. Il n'y en a pas. Équateur les aga moko. Oh mbanda ke sali binios. Mbanda ke sala mobutu, sala kengo wadon. Oyoki? Et sali bino tout bozawan. Yo zaki gouverneur basango sumboka na yo sala ke lokoni. Basango sumboka siko uta sala nini? Na bino bakoba mingando bozali aba comme na pouvoir awa bozo telemela moto oya soko bongisa Mbandaka bakisi zo sabino mabe na bino ba panga sango za la juste les mensonges c'est le diable na komi na ngana suka hein biloko telemaka na Mbandaka na kuti yango na kisasa na kuti yango plein a stabiliser makambo nyonso avandisi lisolo kola pambole et yale comme quoi paradis hein président Maï Batona yala hein azo sala makasi les sous voyez te baluka so barrage moko vite na yala ba sala bouclage et puis ça courant na Mbandaka denga sa sombaki boato na ngai akota na ndako père na bongsango aluka ma bena banda kutonga parce que aluka ngwela zo na Mbandaka tina mala tsaka bato kaka na kisasa ezate hein tina otia kaka na kisasa na moi tina moko te akena fala ngai pa bobo kuna boloko on a grand maître Gaisola les vidéos to pe makati nyango tolobi boye na président de la République classe ezali ya ba mécanicien koti na Mbandaka bakana ko inaugurer yango batongi yango ndenga la kai bato université akosala yango bilo botika bilo baloba totika temps au temps to sambela nzambe pour Équateur na biso ezaga Équateur ezali Équateur ezali moko yo soko za ministre na professeur na bwende tika na bwende makama Mbandaka etali yote oyoki to
so bazali akuna gembe na basangu etali botala mboka na bino mbandaka etali yo te mbandaka etikala mbandaka le maître mbandaka ezali gouverneur excellence Bobo boloko te boloko vidéo grand chocolat omoni mtema bino mabe komi bende na tangela ngai ministre nini na gouvernement oyo ezali oyo azali mwana mbandaka tangela ngai bimi azama omona bayaka wana bono zonga bango biya ya kuna ko na Grand Équateur ce sont pas les autochtones de mbandaka tokoy sa président autochtone na mbandaka ezate bakosaka na Grand Équateur mbandaka or que biya ya bana ba province ba bwende ba nini o ba bimaka tangela ngai ministre moko na gouvernement central oya mwana mbandaka zani mais nous demandons au président ata Eric boloko akoko pesa mais azota na mbalo na rima même mbalo yo akomata ministre infrastructure pour être atongila biso mbandaka pas na posa mbandaka et puis message ça na malamu nzambe apambola bino vérité na bisi bino yango wana apare yango rien ka kisi kindoki kotonga ko manipuler bato bino ko kenela politique ko manipuler ka bato ah yele santale soki wana bino nde bakundo boko katse bale na posangu bate boko zinda boko bolololo bobo très fort et gaisola on va alors petit ma sagi boy bon ba sala ka boy ka chobo chuki on a les grands chuki alors peut-être no chuki c'est là bobo ah gouverneur d'excellence donc c'est là qui na 26 provinces so pour ngai c'est le gouverneur Bobo qui est le premier deuxième les Argentiniens Ngobila bapansi masolo batikali nyonso na ibi bangote kolo ayeba ko pambola bino na komona tata pe na mwana na molimo sana soko lingo lukanga na kobanga bino te na bi vérité je suis là pour défendre province on la botami ozonga na 0043 89 610 49 41 ozonga sur la 0043 99 42 937 puis ozonga sur la 00243 81 877 26 78 et là on a bon accueil tout ça biso ngezali réseau Vodacom connexion mabe tout ça on senga bino biso mo to bano ça démarche awa bango bazanga na 3G boti la bango pe 5G ils ont aussi droit à la vie to ba comme na 4G 5G mabango comme fait malam pour nous moto na mbandaka ezali pena très difficile mais to ko lobana ba bakolo ba réseau oyo ba meka ko ça la performance pour être Grand Équateur et Kende Équateur il n'y a pas de Grand Équateur na boy kamboa Équateur ka moko au konzi c'est l'excellence gouverneur Bobo boloko vidéo les grands chocolats Kende avant merci beaucoup.